Jésus. Ouais. Dans l'isolo sida wana mutabimi sango Koffi Olomide. Koffi Olomide mutabimi sango lobaka on avait pas matilu na miss na ngai moko. Na éviter ces acquis 10 ans ya anniversaire ya Rocky. Na ma papa nwana. Oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama dele mabondela bisika nyonso zalie. Tozaki na lisolo yokani tozaki na lisolo na biso nde tobandaki kosolola par rapport ya maladie oyo balatisaki yo mpo nayebi ke ntango toutaki Kinshasa ntango toyaki awa en Europe nayebi ke santé ezalaki mpe bien te moralement mpe ozalaki vraiment abattu et puis na retour ya orchestre yo ozongaki te okendaki mbala moko Londres pourquoi otikalaki na France te pourquoi okendaki na Londres mpo bato bandoloba ke Shibida aza maladi to kuna na Londres nde bato po kuna na Londres nde toyokaka balobaka bato basida bazalaka kuna to ezalaki nini okobandela mpena na ebandeli kote wana ezalaki mpenza bongo dado na ifo na continue place na sukaki olina continue place na sukaki mpe tobandela tezonga mpena nsima parce que oyo tobandi su mosusu oyo tosukaki wana esuki wana oyo tobandi mosusu wana donc eza ke ntango nazalaki na mwa baage moko ya mwa mokie nazalaki naloba naovanda lingwala epa mama leki na ngai mama leki na ngai ntango papa akufi ye azwaki ngai alobiki na biso mama ya biso ye azwanga akotanga classe bongo aomemanga na poto nde siko mama leki na ngai ayekotyanga naotanga nebes naoteka na parfumerie na biso na point ya buta na lisette epai ya bavie roy wana eza vie moko vie Koffi Olomide aza kobwaka ye mingi aza mwana lingwala azalaki mpe na bapoto me apres akozonga bakina yebi te so aza na bomo oyo ya kufa toye kosala ke camarade na ngai oyo nakutanaki na ye na lingwala mami Samba tobande kokende mingi barépétition ya touche so toke na biso répétition tolandaka Alain Nzadi mais lebu mpe azalaka na babango kuna me eya kosalaki non ye akota na ye déjà quartier la tête biso tokenda quartier la tête tolandaka lebu tokenda touche gome tolandaka Alain e osalaki Alain mpe fala asala teste na quartier la tête mais ere ayaki esimba ete mwasala teste ezala ete elenga quartier la tête ekota biso totikalaka wana tolandaka quartier la terre na quartier na biso kutu na lingwala mpe tosalaki mwa fan club na biso fan club na biso zéro faute tozalaki bafille vraiment ebele oyo tosalaka fan club mais nazalaki vraiment na idée ya misiki te mpona koma danseuse na balobi na o soki ndeni ekosalaki exa okendaka misiki ya quartier latin jour mosusu okendaki quartier latin ekosalaki ezalaki jour Robert Kintal akufaka leki ya président Dedi Kintal quartier latin bango nyonso efali bakende matanga namoni ka maître mo abenga po eza obenga na signe ya respect nakei moye naloba makambo na solene eza te nakei na sololi na ye après camarade nanga tuni ngai nini nga be biso $50 tokenda nganda ya dialo wana na camarade nanga tuni $50 tokenda biso ndako parce que bando oyela ezalaki mosusu tozalaki na posa te tokenda ovanda kuna so endeni tokenda biso mpe ndako eleka nango ekosala kartela te ekepoto ya magie je crois ntango bakepoto biso totikali na kinika nde ezalaka te nga mpe lokola na olanda ser na ngai na mosusu azalaki kobi na OVHS na ya viki na nene okoma danser akomi danser kartela te otikini eyuti poto ekitiki okutani na lebu okoma danser nga bia wi nakoma danser bia osinga soni natalaka kaka na poto tovandi boye batalaka
album Mama Dilo esika ba danseuse bobi na yo pe na kati ce qui na musoka nezara ngai aleki nzela na ngai ye aleki nzela na eleki mikolo ebele vraiment ya koleka pena mwa mikolo nde anniversaire ya Rocky Kolobi ba moko vie Madilo abi bon Koffi Olomide a invité nga na fête ya mwana na ye donc il faut tokende aponi de danser na ba membre na ye ka batina za kotambola tambala na bango tokende anniversaire ya Rocky tokei peti tokei tokomi na anniversaire ya Rocky tant ka tokoti boye président Koffi Olomide amoni so président Madilo akamweke amoni nga kwa yebi nga na carte la tête ndeko yaka kuna Madilo osuna yesi o danseuse na ngai danseuse na yo ah bon zala bengelo mobali na mbanda na ye zala bengelo mobali na ye na mbanda na ye omoni mbanda na ye omoni mobali na ye allo ok dikoyo basera mona kisasa vraiment mboyo likambo sida na ye vraiment banza na kategma makasi basi nyonso babeki mboyo azalaka na sida sikoyo ntongo ya lobi ndenge wana président Madilo aokaki tellement soni na niveau moko impossible akoka ofaa na fete ya Rocky na ye so tosala ba 10 minutes kaka président abibi otelema toki tobima tokoma yeba na président Madilo abetanga na sapate na atoni atanga otansisana moto atemaka otame pour être likakisinga soni nga na okatasa mwana ndako nzoka ndasa bula eti na bakansela te kisinga soni nzoka ndosaka na sida yo mwana moke boza na sida omoni place sida nange bandaki sida nange banda wana mama Anne eza na quartier na biso na bomo enchete na otambola omona batiaso monokokao Shibida, tozonga na mwa muke sima po ke kote wana mbangu peuple nzambe comprendre bien te. Tangu bokomi na feti ya vie mopao ya papa Koffi. Tangu ayeko yamba Madilu, tangu moni yo alobi kake abi atuni o nani ya lobi danseuse na ye. Danseuse na ye. Sikoyo ye papa Koffi Olomide alobaki tangu abengi lebu kabuya ye. Alobi danseuse na ye yo. Abi avant, on a bien le mobile na mbanda na ye. Donc, les instances et le wana, on se comprend. Abengi lebu, abengi namboyo. Namboyo akufa, o akufa. O akufa, faut que danser akufa. Abengi na ye. Bango bi bale stopper tout télémat. Abi si on mobile na ye, on mbanda na ye. Comment donc, ana nyama. Boye na misu nao na telemi na so te batema call na sama kulu moni li solo spida na place de ban ta saison na to daki na akesko ko panda sango ke shibida ndenga zana ana sida etambo li e pa Madilu batnya so bebe na sala na sida e pa Madilu bebe na sala na sida eko sala na yo kota maison mère maison mère bebe na ba oteki na sana sida kande na kana ba répéter na bina nanga donc ça va weke ne ko to kuna ti donc ba eko to di boso na sika taki ba yo kuta na ba danser za zaiko ba danser za zaiko na bina na ba ko ya mali ba danser musu ba zaina zaiko bina na ba mona photo ba danser wana sikoyo ba sali nini ba sikoyo solo na ngai ya sida ba betela ngo siko ba ta maison mère parce que muto betela nga lisolo ya sida na ngai na maison mère ezali vie Chris production Chris production mutu abeta lisolo na ngai ya sida na maison mère que non bon yo ye ba teke ba teke ba ta bon pour ça sida to kutana ba danser za zaiko ba ese so ko sala na sida Jésus ouais. Dans l'isolo sida wana mutabimisa ngo Koffi Olomide. Yeah. Ye Koffi Olomide mutabimisa ngo loba on avait pas Madilu na miss na ngai moko. Na éviter ces acquis 10 ans ya anniversaire ya Rocky. Na
pe place bien tio na za ofanda et ko sala siko ke isole panzani maison na obeton ba utimi kiliba wana na santé na koma na oba pokin ngam peste donc estali ga getida babi sida penze bandi na kauka na kuanya kaba mai mangala toto sida penza Jésus so non teste na bino ouais non yeba mo da apato ke pa bino ba pesa na ba teste no nga docteur abo yo pesa ngate na kena no hôpital a plus de 10 fois oui bon ngule so ateli na ntela na oba kanga ba ntela na yo mama Anne ko comprendre te po na mitu na question na tilelo po na nini na hôpital wana banda ba boya ko pesa résultat na ngasida to ya biso nyonso ba pesi bino ya bino na maboko ya ngai babo opesa nga na yaka na hôpital tina moni moite na kesa mama abiso na ena mama docteur wana nti mama moina solano eza tenga na za na réunion mama biko tende ka tozwa résultat mwana nana posa na ba mwana nga soza maladi na ba ndeni na retraité siko soki yozo pompu likoloba te na oyeba ndenge nini ke mwana nga za maladi ah le basalisa biso examen avant to ya Zénith. Ok, ouais. Là, c'est ça, c'est examen sida. Na apesi na hôpital, ba pesa biso mutu papier na ina maboko yo ba pesa ka elokote. Na oyeba. Na oyeba. Siko e ko sala pela nde peto ya ki France to na ba tneso pela mouvement ba ba ka na sana na nyama. Zambalola. Eh. Tuna ba no tala dikamu na bo sala na bobo. Na invité, tuna kobete disolo wat. Na émission avant d'aller à Londres, nous avons dit que la France est malade, il y a des conseillers graves. Grande sœur n'a pas amené à l'hôpital. Il y a des gens qui ont dit que Bibiche qui est dans l'hôpital, wana ezali babilamba to bando latana babilamba to ndo latana biso nyonso bamikuse esala biso ouais. Oh. Mais bayebisako eloko te. modèle on a punda na passe na kati ya kisasa na koma na poto basopeli na ka mai ozana na asthma na bite na ngote basi mai mo ba pomper na nzoto si ba pesi na poudre na liquide mususu ya mwa pembe boye na pakola na nzoto poudre na ketchup bila mala malade ya mukosistili nzoto na ngai bandozo mais ba bebe ka ki na zala na sida Jésus comme na zemi na France. Et ça dit que moi je robot en France c'est ça à chaque fois qu'il voit en monde d'abord aux hommes ça. Bah oui. Grand terre dans Londres matin. Ah, il y a quand on a déclaré au lieu que nous ne revoit pas les autres qui battaient, il y a ka awa au son canada na malangai. OK. Na robeta des chambres mon à Paris. Papa mon bala grande terre na ngai oyebi tonton Christian Poussou. Tonton Christian c'est na makamnio soit landeli na zenga bambonga basteller nesu na te musala femme de chambre. Afute nga tike na Londres. Quand on a Londres, grande sœur n'a pas place na koma ka itana na sida. Oh. Eric Liolo na bitu aki avant d'ici maman, bibish nga ke pote ça bien ça ma bête mais bibish nga za awa ana sida. Oh. Oyebi Eric na bitu donc Eric na so poyeba ki na sida ayo ki na maison mais. Moi si na Claudine azaki camarade à Washington. Vous comprenez? On a comprendre. Maman benginga bibi shiri ka benginga bina nga voir confirmer bina ko za na sida. Na panique teni na takina. Na bi bon, si na sida, madame na bota ta mwana ngai ata selelo na kufi. Mwana ngai ba komona ye na sima na ngai ba oyeba ki bibi sheba kan sangata pona ye. Na boya kolongola zeni. Na ba kina robota. Mama Anne na keko sala test awa watango na kino pita ba bite fo basala na test sida wana na zemi tango koti Londres
moyen qui me zate nièce nanga pas vendu wana metantine babi ba osalo test nanga bi pour mpe na somte ma binzambe yoke nanga mawa na na mobulu te na sai mobulu te na kine kuluka bibali kiliki te pona ko na maladie o maladie sanga kisi na lobi lobi ka on ngana lo bana motema wana ba eba benga pe makilisi ba isunga ba otindela na résultat dans 10 jours na kenda mama ngande ona mwati na zonga nda ba prière ndengo ko stambela ndengo wana zamba bomba ngai bamona kidati na deka kupi na commencé to motena ki va na porte na je la lettre tango ko ya ko biso ai dans système à porte so ba lettre ko na tali ko mona ngizati est no kilinza no pinaki kabo et ça la jour mutu na zaki kutena bimaki na kina rendez-vous lettre na ngati de ko e na simano mbala ya grand père na nga ngoli yango afungoli yango père atali na anesthésie Jésus azui abengi bata France Christian Claudie bibishi anesthésie nga mokolo nzoto na yebi te na nzela na otambola se kote wana osali examen na Londres kuna na lero ozali na zemi azali na zemi na Londres mama ntoki nazalaki pia mobulu engana bake mutapesinga sida pesinga ayokelenga mawa te fona kabula epasi ngana kiza maladi nengana kufa navandaka nie nakei na nazongi ndako mobala ya nanga la bichi na bibibish bibish ozala no na sida te nanga ya koyamba ngai nabinga bibish ozala na sida te bibish resite koyi bibish na sida mobala ya nanga neti alela ona sida teleki nango wana sida te bibish mokili eza mabe vraiment mokili eza mabe ale place omoni nga ndeko no courage ye nande nake kobota nande boyobeta concert ya liboso tonshi deta azobwaka mwana bato bakosala makambo azala nde na mbefo te azala nde mbefo te na micro azala na sida te mama sida ebebisela na barelation sida kama sida oyo t'imagines que à l'âge de 18 ans déjà, il se laisse citer pendant que ça c'est mon bimba. Jésus. Le moins qui ça à 24. Du coup, il y a 18 ans, tu n'as comme 24 ans à l'ombre. Au bundani nango, Jésus. La bundani nango, les canadiens là, surtout bon marché pour tout le pâté. D'ailleurs, moi chérie, n'a pas moyen moi ou t'es pour toi d'être avec quoi balangai. Akomaka na banglais na agenda na ngai omona ka soye na koma ye nanga agenda leki nayebisi masala ebuka boye moto asika yango yo nayebisi coïncide susu lebo olempandaka na ville place azakofandaka alongo susu azoki susu bo marché sokoyina ova na phénix babana na phénix babana na biso na kanibo donc na yeso place iside confirmé toka bamoni nga on bon balé au bateau les cas bongo mama Anne mukolo mboya kufaka tarte la tête là c'est na Bidjan c'est wapi mais les bois voyageurs à tatikala là c'est ba confirmer ipenda ba bilo kwa mboya kufi bodo yena lebu ba Hollanda ide penda sida ko na mso ba danser sa matilu nyonso ba telemela masmonta sida sida na texto mama Anne sida ona na isonga ndi una masusu nena cheplo ona mno bona lia biloko suki bu na okili bumwetoni ibumwetoni nga mama andi bumwetoni ngai nazo kona bo mona kana kona pa mtaba kuiti kiliki Mexico toloba tozonga na papa na biso mopao Kofi Olomide mopao siko alobelaki ma papa madilu ke yo za na sida par rapport ke ndenge yo bana ko bimana na lebu ayebi ke lebu abima apena mboyo azaki na sida c'est ça OK na sens wana omoni ata kutu alobeli ke yo sida présentation ona ka iso la sida oyebi tanga etina présenter bongo ezaki vous comprenez na ebiso likamwana na mema na rouge na tamona na bo jeunesse na mobimba Jésus le bana ke place ba yebi ngate na se sentir na zale na quartier na ngai na za na moi olobate
Jésus. Naza na mote. Bana mibali batala kobo sida. Musuku to mona kapana na to tane mobile na lubaka Ngo kanga mana fi wana sida pona. Mais nzamba za malamu. Elo na oloba lelo ezaki na opesa ka toli na bandeko na ngai. Bandeko na ngai basi. Ota musiba lobosa na sida. Okoma mobulu ya koza mibali kiliki. Ozanga contrôle na vie na yo. Parce que basi malade ya sida babambio na nzoto. Babiso ki nzambe mona ate pointe mutocha virgule aza. Amen. Ozana maladie te. Okeno koza maladie. Likolo nini eloko babambio. Ya bambio. Okomi na vengeance. Kena taki mwana mota mobulu. Nenga bibishi leo na sa mabele. Nazotala ya sœur na nga bofata fofana ata wana na moni na li. Ya fata yebi mais c'est Ali Bulmich. Ali Bulmich azaki mobali ya copine na ngai. Aya tata mwa mukolo pena Sénégalais. Azaka mobali ya copine na ngai zoleke pena na bo marché wana posé. Aya mwe batatu batala bat ba mabo. Mama tata na zoli bo na nga bando tala fina mya mo. Sida eza nzela na mo pimba na okite sida na sida. Wana déjà bibishi ba proclamer sida. Yepa ya confirma, yepa Yesu a confirma ngo. Oboli to yo at mobile susu ma bien rata. Ba docteur amo kidi mama Anne. Yanga ayokaki lisolo yepa diembeli ka wana Tony. Jésus. Jésus. Nazongi na ndako Zambi. Kambunini. Manga bango ezolanda nga bepona ni na tato ya Sénégalais yebi ngai te. Donc complicité ya Satan. Ouais. Na baja na ye. Balingaki ke kombo na ngai ezala ndenge wana nazala mal réputé. Mosala toza kosala okokuta na motu moko mpe na vi na lipakwa bongisi vi na yo. Mais ngai déjà basurnommant nga sida. Mutu nyonso azoya wana ata zene ida mabia bien. Mwasalo bolamu eza te. Amen. L'histoire suka na obete le zani tanto to bino bo ketiki. Na benga vie de ndeni. Yo lobi ke président lobi ngai fona ko talon. Ko pesa ka mbongo ya nini. O te bibishi fo ke l'autre omoni l'autre kuneza bien, ba pesa ba tanda ku o sala no bien. Nazaki na idete ke zai pona sida. Da pona bango na Londres kuna nde bata sida nde batonda na Londres. Vieillotte. Akalisi sous Vieillotte. Amen. Zama protéger ngai apesi na maladi wa baba bazu kombo maladi na ba famille ba kimisi na bato belingwa ba ya opesa ngai yango. Ba pusi bango musika na ngai. Sida. Na bete na mobile na ngai lisolo mukola abi lisolo munene bo bo mo nteni ngai oyo peta olgo ka sida lo pakati. Olgo kimai. Vraiment. Tandi batulisa mutu pena Nzambe. Natuli. Nakomi mutu osoko leki batu baoste. Batu baoste ka komo amwa so penza. Obi tena mwata na okipa lebu. Okimele wapi? Aya wakutu na kacha upanga mso basi bakiti bafani baso. Mexico baba kike lebu ye mo pasa na sida. Siko lebu na minichu azao. Lebu ana sida. Tete lebu aza na sida nga bibishi sida. Lebu ana sida te. Lebu ana na sida te. Omoni mokili. Siko na minichu lebu azao. Lebu aza Canada. Ok.
na tolane moko aza na ye bien aza bafille na ye donc ça va ok tokoli tokomba mama tokomba papa etikali famille parce que koleka na place onga na lekai na ye wana eza jide ozomona donc atikala vraiment famille tobenganaka tosololaka boni oza bien bana baza bien donc ça va amen le grand frère quoi amen omoni mokili eza malamu te mokili oyo ntango tozofo tozala vraiment na attention na bokebi mingi po toyeba motu nini oyo oyo ozofika te motu nini oyo ozosolola moninga malamu eza ka yesu po bato nga naziki na bango na fete ya président Koffi Olomide fe bazalaki bana malamu balinga bavanda nye batuna ya solo balinga baprotege yo amen me bango basalaki nini bapandi na esango sida bapandi na esango sida partout batinasi bato banaa na sida me nazalaki na nga na sida te nzambe alola ayokaki mawa abombi ngai amen abombi ngai nzambe alola abombi ngai alingai mabe na ngai te alingai mabe na ngai te alingai te monguna aya kotushe bomoi na ngai yango wana esalaki ke batyenga mosika na bango batyenga mosika na bango nyonso mosika mama Anne Jésus mosika mosika nakomi kofanda mwana tekisi oyo nafandi bona bi diare bandi mama Anne diare esalanga te mama Anne nayoka mokosa te nayoka mokosa te yo eyebi na lasamba nga na tandolaka na kitandola il faut makile bima pena na nzoto ebimi après po pena na santike fo mela diambo meli diambo donc mela shiti o mela matiti polala Yesu a bien ma chérie Yesu a bien Yesu aza bien Yesu aza bien nzambe azwa lokumu Yesu aza bien kama na nzambe te elo moto ozokoka te ozomona donc elo na olobaka yango wana lelo natalaka aire moko modele oyo papa na biso abetaka lisolo wana ebebisaka réputation na ngai ye ayebi te eloko nini oyo ya important na vie na ngai nayebi ke bato ebele bayoka témoignage oyo baomona ondire na akize ye na likamo boye non nabeti parcours ya vie na nga eza parcours ya vie na nga oyo likambo oyo elelisa bapara na ngai elelisa famille na nga mobimba bandeko na nga bazalaki na fasi balelaka butu moyike mwana bango azwi sida na ange moko ya mokie po na lisolo moko ya lokuta bandeko na nga zaiko bandeko na nga ya viva badanse ya viva badanse conseil na opesa bino na vie se bosali moto examen te po panzaka sango teke moto wana aza malade obeti lisolo nga nazali na kisasa soki wera azalaki motema mabe alinga atiko na kini wanebike na na sida epekwesisu na zotala tineta sida ebimi kaka ke non ndenge aza boye aza nango po babo kopesa resultat kuna sikoyo lokwa baboye kopesanga kuna ezalaki nini nazwi motivation oyo epase yango mpe nalandaki ye na nini na YouTube abeti lisolo kaka boye yango nomoninga nazaki motivation ya kobeta lisolo po fortifie bandeko mosusu mpe bapesa bango basida bongo ye mpe alati na ye kisida ngo akomosala ne makambo mafu osika kutu nde okezwa esu maladi yango mozalaki nango te bato ebele na poto oyo bapesa bango bamaladi ya sida baza na esi na sida te osali teste te ozobanga wi ndenge nazalaka bo nzoto eliaka nga nzoto ezolianga na susi so navandi nga moko na kozwa pongi te ntina bavoyage koto ozomwa pi te koto ozaka bien te pongi eyaka te olalaka te sino yo comme on dirait ya cauchemar ya keba ok nazali nanga maladi te naye mpo anglais baconfirme ki naza maladi te na bandi obota bana nanga bango na 5
nazalaki anayaki na 24 obali na kobala nabali na vandi zomona donc vie est mystique, il faut vraiment tokumisaka nzambe mingi tokumisaka vraiment nzambe ye moto ayebikisa biso ye moto ayebi nzela nini azolinga alekisa biso. Amen. nazoloba butu moi ntango napesaka batémoignage nalobaki nga nakomi na ona esika ya mama ante mais ezala na mokolo nzambe aokomisa yo na aosala eloko ya lingi. Amen. na po bato ebele baosala bakritike basuki wana otie longola yango eloko na eloko yaka maleme nazali mpe motu te na kosala video nazali mpe motu te na koyi kotémoigne mwa somo moko ezalaka kati na nga me force wana yango moko elongwe ekomosala kina mama basuki bamanzaka banikolata eza likambo ya molimo na nzambe asimba mutu oyebi mokolo molimo wa nzambe akokota na bomo ino afandi yaya yo mo pendo banoboya biloko mususu eloko nyonso tu mutu aosala ngo na conviction keke asali mabe te eza lisumu te mokolo mobatindi na makasi te po so olongoli babiloko mususu otiki biloko mususu po batindi yo na makasi na volonté na yo te molimo na nzambe mutu akonvaincre yo te lobi ozongela ngo bongi fotika mwa tatuage libanda Amen. 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 makambo nga naleki na ona vi nayebisaki yo témoignage wana mosusu ifale tosala mais moye tokotusa tosangisa ngo na oyo eza te tosala ngo totala ti wana vraiment eza makasi eza vraiment makasi mingi ntango nyonso toovanda na sa moyo ya nzambe toza na témoignage kolala kolamuka eza témoignage nzambe aobatela biso po oyo ozomona ke yo oza liboso a ozosambela otie mabolongo na yo na te ozobeyela nzambe motu moko aza na nkombo ya nganga na nkombo na ndako ya nganga na nkombo na yo motu wana aza na ndako ya nganga aye alobi kifo baboma yo batali lobi na ntongo lamu mama ane nabelelaka nzambe na lobaka nzambe nayebi koyebelinga kabuta likonga mama na ngai nakanisi ekamisi na ignorance kobosana ngai nzonga nde nazala toujours pembeni na ye. Amen. loboko na ye oyo esimbaka place maboko mosu ekuma esimbaka mama ane. Amen. mama ane nalalaka na butu nalali nalamuki boye mamunoko na okoloba te naoza mpo nalota ekokosika mabanga na monoko nalamu na ntongo monoko nga okoloba te bondoki bondoki eza makasi kasi soki oza na elembo ya nzambe aza na posa utilize oyo aotika bato ya nyonso basakana na bomoi na yo olobi ntango otala otali siko grandeur otali likambo ezalaki boye ekomi bo te okumisi bamo nzambe. Amen. nasenga nzambe merci nakota na musique na loyenge naza na bondumba na nzoto te naza mwasi o te léger mwasi mo léger te. Amen. naza bongo te nasenga vraiment nzambe merci mpenza makasi na likambo yango po soki nazalaki okota na maison mère mobali moko ti obimi mobali moko donc nga osalaki no ndenge naboma bato ebele ndenge naboma bato ndenge ezalaki naa na sida bon oyo ozomona ta motu na biso ya maison mère soki kote baoboma nga ye baoboma nga po azolingi ebima teke azalaka na mwasi ya sida ozokomprendre to lisolo ngo ebandi kala bato nyonso bayebango babombaka bamiraka na se na se le cœur de l'homme. Ça passe. Mais les longs gars, ils basent dans nos cours. Amen. Koko pina ya koko pinza ya koko na tambo na nzete. Et puis na nzete na ngana otato la monnaie na nzambe. Amen. Na otato le tina sena okota na otista na samo ikoyo. Amen. Otato la eka na mando kumisa kombo na e. Amen. Parce que oyana biso na poto mama a santé ongana sana
Ouais. Les aïe ba souci tellement moutou no ezali ki chargé. Oye ba ika ki ozanango nande batu babandai ko éviter yo batu musu ba solution na hypocrisie, tu vois ça, c'est ça moral no ezali ki peut toucher. En plus ozali ki peut babwakela ki peut pesi. Na malade a pesi babwakela ki yo yango bandai ko doubler yo. Mais batu to ba omona nyonso wana ba cheka sida. Mais si on a donné dans le cas où c'est un peu masculin, parce qu'on a couffé ça, il y a un accident. Na couffé ça, il y a un bel arnamis, n'a pas dit à couffé. Na iri ba bloc on est là dans zone. Tu comprends non on a bloc on a non on a ka oui. Ba septembre ça qui a bêti yango. Donc ibandinga. Amen. Diare pepai etikanga. Taliwa. Liwe zola nanga. Tokende na nga me mama biso na Gabon. Una oye ba voyage moko boye. Premier voyage nanga na maison mère. Premier voyage nanga na bibiche na maison mère za Gabon. Gabon. Ezali ki na Chetemba. Ouais, ezali voyage à Chetemba, si je me trompe pas. Chetemba. Ouais, Parce que voilà tango ya mwana. Voyage ya mwana. Chetemba me man son inter. Tokena inter bakabela tumbogo. Orchestre Mupimba. Mwana yaka na yamboyo na la samba. Mwana mwasi mwanzo ya na la samba ana ataola na mutwana. Azena nga Jean na eba ite. Aki aya tuninga omela anga bia aka somela nga bia oyebi ka funa balobaka. Fungola déjà on va passer au kit. Aya na bia ma an. Apesa nga bia. Na zika puna olongola ka bouchon. Badase, merci masana na pesi yambo. Ngana to matana bo. Opesi yambo yo boya kinaye. Yambo ya meli masanga to mela masanga. Azi sikoyo kiti avandi. Biso to bini esi ba bengi biso mo réunion ki non des awa. Biso to ke inter chez Tema invité biso na inter. Yambo yo ifena pesi mbonga ki azonga banda. Yambo yo akpea na la sanga. Oh. Masanga na mwa moso na pesa ngeze na poison na kati. Non. Sala bonzambe mama Anne. Ozuki batoke na Gabonga na zeka kusande. Nazalaka na kuya na ofa na kiti te. Obosa nzamba kufate. Akufate. Yambo yo. To uta voyage à Gabon to kita na kena mbango hospital wane zala na puta. Na puta yambo yako na fish na inde kuna ngata moko. Na mte sino kuzo ya bongo wapi na jina ngai. Abina nga bibish na bisi ata mutute. Na bisi mutute poza coupable. Masangana bache poison. Jésus. Poison wana tonga na meli yango. Bino to bokoti na ba voiture boke na koya na nzela bana bata mutu baswanga ba bimanga bakotanga na voiture. Ti hôpital mama ye. Ba traité yambo kuna mama ye. Asuka ina ngo sikondeni. Kasa kumeka kumela. Soko moni yambo yo tu yambo ya kufa munzi. Mati yambo ya kumemu kebe poison ne soko tisa poison ni bonti sanga na minute pana. Yambo ya kumaka kukunza to kumeka kukunza to kumaka tina zena poto mona benga bishi tina na senga tina to hospital bishi kabo nande yambo yo. Do masangana so yo mela ki yango do yonde mutolinga okufa. Liwa. Et puis fi yango alanda biso tina bichi tanto voyage. Fi mo azra munene bo. Ayaka tina bichi. Na alobi na to melo bia na samte mala sekte. Alanda la se empoisonner au qui en avion. Aye biso na bichi na to baluka na ye. Ko manga ni tsani. Pozwa nini? Moi ça va te donner bana na na kufi na éviter
akotaka mabele na yebi te donc eza eloko moko solo moko kapasi esalinga na malili somona mama mufuka tobondela nzambe nzambe kaka ya nzambe nzambe kaka shibida nzambe amakasi atala kene kubina mais bomwana nanga mama nanga extenga bonzambe mama nanga extenga ka église problème nyonso yela abengi belela nzambe donc esengo nanga ngwana malgré tant tozena mitala ya kokende bamiziki tozaki vraiment na temps ya kostambela te omona oka koluka nzambe te okokutana makambo ebele na vie etali siko mpena ke yo moko pene bawi ifo na change amen donc c'est ça sikoyo shibida so olingi opesa conseil na bandeko nyonso tu oyo afandi na ye baloba na ye ki aza na sida yoka na ye makenda na ye kosala examen te mpo ayokaka somo mpo ete abangaka ata mosusu eloko moko boye kobima conseil nini yo kopesa bango batikala kaka bongo to bakende pene mpa bamédecin bakende esala examen na bango médecin mpenza oyo oyebiki aza médecin na yo kende sala teste na yo mpo olongola kipabilité wana bandonanga nauti na mpasi wana nauti na problème wana natungisami nango bomoi nanga mobimba sala kaka bo jeunesse ya succès ya maison mère siko ngai balobiki naza na sida elo noyebisa bino bovana na bandako te parce que badocteur anzela baza ebele baza ebele apesi yo maladi oyebi na oplace maladi euta te komiyebe problème te basi maladi babambi yo na nzoto kende sala baexamen na yo oyeba soki oza maladi bi oza maladi te eloko mosusu na bakisi eza nini omoni maladi nyonso bakoseli yango ekoti yo na motu obangi mono nde basymptome nango ezosalama na kati ya nzoto omona mpenaki esalama soki osala examen te ndenge ezosalama ana ememo na liwa okufa bato balobi mpo kokufa na sida eza pena malade kindoki pena mpo fanda mutu na mutu efando na mutu makanisi no ezali mosusu atali kwanda moke koretone yango diare kotala nde tozala kolia elo mwa mabele kiso mais soki deja babama maladi wana ata diara mpa mesali yo okoma omona ebandi mais nzambe ya malamu akangola ye na kati eloko mposo nazali na zemi te engai nayeba mpe teke nazala na sida te engai ta mosusu nakana kotambusa bomoi na ngai na désordre apre na ye kozwa maladi mais zemi na ngai mutu esala ekenda yebake naa na sida te amen apartir wana na bibon lokwa nzambe alakisa naa na sida te elodi na kotamba nakendaki koluka mobali atambela nakoyaki milie parce que namoni déjà ngambo oyo nazalaki nango nazali na kosala meme sous charge wana te mais asi na londres nake kotetuna mobali moko boya loka déjà basilise biso mboka bato wana naye tu awa lisusu naye koteta suna kuta bilie ali kombo nange meka lisusu na niveau wana nananana naboyaki yango amen naboyaki yango wana nafandaki na ngai nakeluka moto église bon église mpe lokwa mpe kuna mpe bato lokuta mpe baza na bango kaka okutanaka na une bonne personne ouais nzambe asungoka okutana na une bonne personne nzambe asalaki oka grâce ma chérie nzambe ana bato na ye okutana moto malamu kaka na église te moto malamu okutane place nyonso oyo nzambe akolinga okende okutana ye okutana ye soki oloba obongola motu wana okobongola ye parce liloba na nzambe soki evandi place na ye na kati na yo moto nyonso oyo ozokutana pembeni na ye ozotransmettre yango donc otransfert bonzambe wana yo oza nango na kati na ye donc yango ozala kaki bato bazochange mais esenga eke nazala kote wana te nakende kote mosusu mpo nayeba réalité mpo lelo navanda boye natatola na bandobeta masolo tokobeta lisolo na kanisi topesa tu rendez-vous mosusu so nzambe asingi biso semaine okati tokoma dimanche tosala lelo mercredi lelo jeudi ata vendredi
tu as déjà pris Bamba déjà. Ouais, non, tu as vendredi. Pour ça là. Vendredi, peut-être au bandata, vendredi, au bandata 22h. Photo bandango avant pour. To 6 ans avant. Ok, non, cabo. Ok, Nzamba za lokumu shibida. Ouais, Nzamba za lokumu to komi pe 1h54. Bien aimé dans le Seigneur, boyoki litatoli andeko na biso apesi témoignage ya vie na ye. Bakombo nyonso tu oyo atangi awa atangi bakombo wana po alakisa ke témoignage oyo apesi eza vrai. Donc kombo moko te oyo atangi awa ata mosusu akize mutu yango toni no abeti lisolo ya vie na ye réel eza vie ya mutu eza personnalité ya mutu donc vie ya mutu basakana nango te personnalité ya mutu pe basakana nango te donc conseil yango wana ye pa shibida bibisha pesi alobi mutu oyo omoni ke babenga oza na sida oyebi ke bambela maladi moko boye mais tu arrives pas okende komona ba médecin pour oyo bakosala ba examen bien aimé loko wana eza etikala kesala la psychologie ya mutu donc kotikala na kati ya mutu omona lokola basetombe ya biloko yango mpe ezosala na réalité oza na mutu oza na maladi wana te donc monde ya ténèbre so balingi babebisa bomo ya mutu so balingi babafue bomo ino na se balingi batraîne yango par terre mais bakoya utiliser mutu nyonso tu oyo aza na baporte d'entrée bakokota na nzela nyonso tu donc na bakombo nyonso tu oshibida bibisha utiliser ezaka po abetela bino caché oyo bapesaki ya maladi papa na biso mpe Kofi Olomide oyo président oyo shibida atangi kombo ne parce que ye mutu ayebaki bibish ndenga bandai ko ya na orchestre na ye ndenga bandai ko zala na musicien na ye kombo Songolo lokola yebaki ke na kati ya orchestre azalaki pe na mwana mususu ya mwasi azalaki maladi abandai ko bela maladi wana ya sida lokola mwana ngo abandai ko zala na musicien oyo babengi na kombo Alebu aimoni pe ke bibishi paza mwasi ya copine ya Alebu o awutaka pe libanda ayaka na orchestre azalaki pe foti na ye te ye pe alobi na ye lokola ba président ngo bazala na bango na respect ta mususu ya bana basi oyo basalaka pembeni na bango te abimisi na yango pa ya papa na biso pauvre Madilu motema molimo na ye kene nango na esika ezali donc evanda nango na esika ezali donc papa na biso Madilu ayoko yoka ke bibish azaka na sida na munoko ya Kofi Olomide et puis bandeko bibish azalaki na bango ya orchestre wana oyo bayaki bawutaki na bango na papa Madilu na orchestre papa Madilu bango pe bayoki ne papa na biso Kofi Olomide alobi ke oyo mwasi ya Lebu zela la kisa yo mobali na ye na mbanda na ye dikuto boya na Lebu bazoya na mboyo mokili mobimba to yebaki ke mboya azalaki na maladi ya sida pe mboya yebaki kokufa donc confirmation ya maladi ya mboyo mutazaki na papier nango azalaki te tam super mboyo pa kufeni pe na maladi mususu mutasela ke be examen azalaki te donc soki azalaki na kufa sida vraiment ya solo akufaki na sida Lebu kabu ya ti lelo aza na vie aza bonne santé donc shibida bibishi yeyo aza na vie aza bonne santé bibishi asala ba examen mbala sima biso to yaka na ba preuve mbala sima shibida akoleka na papier penza ya ba examen na papier ya ba examen o ezola kisa pene ke hôpital ya Londres ba déclarer ba la kitike bibish azana maladi te nzambe azana batu na ye. Que le Seigneur nous bénisse. Ce qui kolo Yesu Masia azongi te bien aimé tokutani vendredi na 22h pour na témoignage mususu nzamba osalela ye. Donc misala ne so satana oya yebaki ko sala mikasala ne so pe nzambe asali na bomo na ye aza ko se dégager nango azobi misongo libanda po kende sika bikauki. Donc aza banki te po eta bomba misala satana tangu azo dépendre na satana te. Donc, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, mon lit, mon ensemble, comme ça, la kelelo, moi, nanae a témoigné. Je suis d'abord, comme une option à souka, na évité na inatali sa appel vidéo o lo baliloba moko ya souka na émission tozana ngoso pesa na bato ko kopesa pembote, pourquoi pas. Et puis to kabwani na biso. On a teka merci mingi na bandeko balandi biso. Ezamba liboso pete ya suka pete tellement nzambe azosa na bomo na biso olala kolamukiza témoignage tozala makambo ebele oyo tokoedifie bandeko na biso oyo tokutani nango na vie tolandaka
baconseil ya bato mosusu te conseil kaka moko biso tokola na esika ya yesu atikeli biso nyonso ya na kati ya bible. Amen. Donc moningo akoki koetufe yo azali parce que nga balingai baoetufe ngai mais nzambe tellement alingaki ngai yebenga kati ya libonga mama na ngai asala nga grâce malgré bazoloba naza malade nazotungisa malango nakomi lokola nzete pongi esila nga mama ana aza témoin na nga nalalaka te namelaka masanga sans suite soki nakute na bata bangi nakoti na bangi pokondima te mais nzambe asala nga grâce moko nalongwe na makambo wana nyonso sida oyo babambaki nge elongwe nzoto na nge ezongi normal makanisi oyo nazalaki na ota mosusu nasali diare nalobi ke sida ta mosusu motu esali nga mpasi sida nyonso esilaki parce que bonzambe ezalaki malgré tozali kobina wana mwa nasuka ngo noke kaka ofukami obeleli nzambe oyoki témoignage napesi ya ser wana kufaki tozalaki badanses avant tobeta verse mais nazalaki na prière na gabon toye kobina nga nazalaki kaka na prière nazali kolobaki mwana mwasi nakufa te parce que soki akufi bakondane nga kolobaki nga na bomi ok ngai nayebeka te eloko moko te nzambe alola amona bino bisika bozali abayela bino vendredi toza na témoignage mosusu ya makasi mpenza oyo nakolinga nalakisa bino place nini nga nakendeki kobala nigérien place nini tokomaki na place nini toza lelo donc nzambe alola oyo abatelaka mpe oyo loboko ni toujours ezalaka na bomoi na biso ezala likolo na bino nyonso butu ya lelo en tout cas merci mingi bandeko na ngai olaa na kimia na yesu amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, bolala na kimia na yesu tokutani vendredi na 22h to meka lisusu ko le kandira kishibida apparaître. Soki nzamba osala biso grâce apparaître to meka ko mema message na ndengwana. Mais soki nzamba olinga ele kaka na audio e ko leka na audio mais kalate soki nzamba sali grâce shibida ye France to meka su ko zala penza ensemble poto loba susu quelque chose na par nzambe bisous to lingi bino mingi merci. S'abonner na Congo Bizaleli, Congo Bizaleli, hein? Congo, s'abonner na Congo Bizaleli, okuta masolo a bien, wana chaîne ya Shibida Bibiche, okuta ba témoignage a bien, s'abonner na Tolo na TV 100% Jésus, wana ne Tolo chaîne ya Mama Anne Kalambay, masolo ya bien ezakuna, ba témoignage a bien, mate ya bien ezakuna, kolo yeso kozanga te ko pambola biso donc na moyen nyonso tu oyo nzamba zo pesa biso tozo salela kaka réseaux sociaux poto mema message kombo na Yesu Masia ekende musika. Merci, bisous, check, on est ensemble à suivre. Oh mama ye mama na lobe mama ye Dele mabondela tolo nase mutupe na moi olemba te mama dele mabondela